Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Maman Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kotalisa bino basango mokolo ya lelo pona koyebisa bino ndenge nini tokoki kopona mokonzi oyo akoki kokamba biso pona ba mbula oyo ekoya na sima ya mikolo pona mboka na biso ekende liboso pe biso ba peuple to sepela pe biso ba peuple to mona ete changement ezali kokota na kati na mboka na biso. Bandeko babolingo lelo ndenge bozali komona na mokolo ya lelo tozali komona ndenge nini bato bazali koya de gauche à droite oyo bazali koya koloba ete bo votenga soki bo votenga itala na kosala boye na ko diminuer makambo ebele na komatisa salaire ya ba fonctionnaire bakozala paye tango nyonso mosusu aye soki bo votenga na kosilisa makambo ezali kote ya este na kosala boye na kosilisa ba viol oyo ezali koleka kote ya este makambo ndenge na ndenge. Me bandeko babolingo na banzi ete na nyonso to tozali koyoka lelo ezali mbala ya liboso te toyoki yango po ete toyoka yango mingi bandeko toyoka mingi pe matoyo esala biso pasi. Lelo oyo bato mingi bazali ko se prétendre ete soki bapesi bango Congo bango nde bazali bato oyo soki baye lelo bako changer Congo na mikolo mibale mikolo misato mikolo minei pe bako pesa biso une vie meilleure na kati ya mboka Congo. Alors que bandeko babolingo soki otali kaka bato bazali koganga lelo mitu wana tango tozali kotala yango kaka bango nde moto babomaka mboka na biso penza malamu pe kosombela ba deuxième bureau bandako ana poto kosala ba makambo ndenge na ndenge mbongo ya mboka babebisi yango na makambo ezangati na pendant 32 ans et puis batata mingi impayé ebele lelo bakota na se ya mabele likolo ya bambongo na bango bandeko. Nani yango ayebi te ba souffrance nyonso tu bato bamona okomona na ntango ya deuxième république un papa fonctionnaire na mwa motoki azali kosala mbongo na ye lobi okomona kufi bana na ye bake na mosala po ete bapesa bango cercueil bandeko bakomi kobinisa bango pe komi kosenga ete bana ya quartier basala cotisation ya makasi penza po balukela kaka cercueil ya ndenge na po bakende kokunda sino ebembe ekobeba kobimisa kutu ebembe na salle de morgue problème oyo lelo bato bazali kotalisa biso ete mboka na biso ezalaki bien na tango ya deuxième république yango na bandeko mpona lelo tozali koloba ete il faut biso bakongole tozwa mayele tomonaka yango meme na bapoto awa bandeko
soki un ministre atie maboko na kesi ya leta abebisi na ndenge ya kobebisa na mosala ya leta mpona oyo etali makambo ya peuple mpona babien ya peuple, soki ministre asili kobebisa kotia maboko na kesi ya mbongo ya leta na oyo etali mbongo ya peuple, ndeko tomonaka akokoma ministre moko tango balongoli ye na poste atikali bongo a vie, akoki jamais kosala lisusu na kati ya gouvernement. Tomonaka yango na bapoto awo. Mais lelo oyo biso ba congolais tozali kolinga kaka mboka na biso ebeba po ete biso moko tozali kosala ba makambo lokola ba ignorant. Yango na omoni meme na ba mindele ba européen bango moko balobaka ete tozali mire na makambo etali politique. Po ete tango ba européen na baza kotala bazwi par exemple ya moto lokola Ngbanda le Terminator. Tango bazali komona ba congolais lelo na poto bazali koyoka moto lokola Ngbanda. Mais ba mindele bango moko bazali kokama balobi, oh mais comment moto oyo bango nde basalaki na Mobutu, bango nde moto basalaki ba makambo ndenge na ndenge oyo ke mboka na bango ekomi lelo na kao. Comment expliquer lelo kaka les mêmes bateaux o bazali na poto bazali Ngbanda azali ko manipuler bango pepe bango bazali koloba ete Ngbanda nda azali na vérité e bongo vérité wana alakisaka yango te na ntango ya deuxième république mpona nini? Yozo mona moto mobimba ata na village na ye atikala ata kopesa velo ya pamba te po ete bato ya village basalaka badeplacement na bango kopesa ata don ya bavelo atikala kopesa yango te, ata kotiela bango mai ya pamba atia te. Nde moto ya boyebolobi akoyaka kobongisela biso Congo dans 2 ou 3 jours na ba histoire na ye ya lokuta oyo aza komaka bandeko. Li koloba na bino ete bandeko babolingo ebongi malamu tozala mayele. Lelo bato mosusu bazali koloba ete to vote Papa Etienne Tshisekedi po ete Papa Etienne Tshisekedi nde ayebi politiki ya mboka na biso malamu, abunda mingi pe lelo soki ye azwi bokonzi Papa Etienne Tshisekedi nde akopesa biso solution na makambo etali mboka na biso pe makambo nyonso tu bapasi nyonso to tozali komona ekosila. Ndeko nani ayebisi yo ete Papa Etienne Tshisekedi nde soki bopesi ye bokonzi bapasi ya bakongole nyonso ekosila? Avant ya koloba bamaloba bandeko il faut koyeba kopeze nano maloba oyo lingi koloba liboso ya bato po bayoka yo. Bandeko bino bokanisi ete kosilisa pasi ya Congo ezali likambo oyo ke moto akoki koya kosala miracle ya sala yango na 2 jours ou bien 3 jours ou bien mokolo moko kaka ntango balobi ete Papa Etienne Tshisekedi akomi président ya Congo mbala moko piu makambo nyonso echange. Nani akosi bino po boyeba ete makambo bozoloba ezali jete? Bandeko bino moko bovandi na bapays développé awa, bovandi na France, Belgique, Allemagne, Angleterre, bovandi na bamboka oyo ezali développé. Est-ce que bozali komona ndenge bango moko bamindele bazali kolela souffrance ndenge ezali komata? Est-ce que bozali komona te ndenge nini soko keta na ba supermarché na bango babiloko ezalaki na ba centime eza komata? Carburant kako carburant bomoni ndenge ezali kotroubler bango. E bongo soki ba pays développé kutu baza na ba problème ya makasi, yo kanisi ete na mboka na biso Congo nde motoko ya ko changer Congo na mikolo. Tango mosusu bato mosusu bakoloba ete Congo eza na richesse tokoki ko oui Congo eza na ba richesse, mais yo kanisi ba richesse yango bino bozali kobetela tolo e fonctionnaka ndenge nini? E fonctionnaka il faut ba étranger bozala na coopération ya malamu po ete marché salama. E bongo soki ba étranger yango bango moko nanu baza na ba problème baza kolela bokoteka ba richesse yango ndenge nini? Bokobanda koteka yango kaka boye na ba prix mpe ya malonga te
makambo bino bo bande ko kanisa ete soki tozwi mboka na ba richesse to kosala bo moni pe mbongo yango eza ko kokate yanga na bande ko ba bolingo ba congolais to vandi na ba poto awa il faut cerveau na biso efungwama eza na bato mosusu soko tali ba argument azali ko pesa na mboka esika ya vandi ozali ko kamwa ongomona moto mosusu asali tango mosusu 30 na kati ya poto mais bazango yango yebisa ete mboka na biso wana etondi richesse mboka na biso wana soki tozwi yango omoni te bana bafutaka classe te bana basalaka boye te mais bandeko tango bazali koyebisa yo bongo il faut kotuna bapoint négatif nini oyo mboka na biso ezali na yango na oyo bato ya deuxième république batikela biso ngai nakendeke mosika te mama Rosalie nazwaka kaka point moko nalobaka boye oyebi nzela kaka banzela oyo Joseph Kabila ndenge azali kosala na Congo po mingi bayebaka te bavandi na bapoto me baza kosala neti baignore yango me bayebaka te bazali koganga kaka neti batiaku bandeko boyebi kaka nzela ya oyo ndenge Joseph Kabila aza kosala tozwa neti banzela oyo otango mosusu Kinshasa ti kobanda na Kinshasa ti Bandundu ndenge bazali kobongisa boyebi combien de milliards ekufaka wana ebonga na kati ya Congo ndenge banzela bazali kobongisa kotia ba goudron na kati ya Kinshasa wana bandeko boyebi ba milliards boni ekufaka to esikoyo pona ba problème oyo mosusu oyo etali ba makambo neti ya électricité lelo bato mosusu bazali koya pona koloba ete Joseph Kabila kuta asali eloko te na Congo kuna courant ezali te ba makambo ndenge na ndenge me bandeko ba bolingo mingi bazali ko ignorer bazali koyeba te na position nini Joseph Kabila ekozwela mboka bandeko boyebisa biso depuis ba Belge basalaka ba installation ya ba transport ya courant na ndenge Mobutu ekozwa bokonzi ti na ndenge Mobutu asilisi bandeko boyebisa biso transport nini oyo Mobutu asa changer na kati ya capitale ya Kinshasa pointe ba transport na nyonso tu oyo bandaki kosala oyo tango Mobutu azalaka na bokonzi ba Belge nde moto batika yango alors ti lelo ba transport yango il faut elemba et puis na ba laisser aller oyo SNEL azali kotika ke bato mosusu bakoki kozongomo na zwi mwa singa na ya courant ka bendi courant bani ndenge nini ba transfert kolemba te yango na soki telecom soki SNEL atelemeli babiloko wana nyonso tu ya bato bamesana kobenda courant pamba kolandela babiloko na kofutisa baamande na bandi ete batransfert wana ekolemba lisusu te me bandeko babolingo siko pombo na ete Joseph Kabila azali na bolingo ya mboka Joseph Kabila asi asali deja bacommande ya batransfert oyo ekoya na mikolo ekoya na kati ya Congo po ete baremplace batransfert wana nyonso te beba ya kala alors boyebisa biso na ba oyo bazali koganga na moto azali kosala misala na kati ya terrain nani alingi ba pepe parce que bato bazali koganga lelo bandeko eloko te toza komona bato mosusu ayaki na poto aluki mwa vi na ye azwi mwa mayele okomona asali mwa ONG na ye akei na Congo akena ba province ya kati okomona ntango bakomi koyede bato ya kati mais boyebisa biso bato lokola ba professeur Chakudia oyo babengi Atalaku Chakudia depuis kala banda kosala makelele na poto ya atalisaka kaka bato ndenge nini ayebani na bakonzi na poto ayebani na ba premier ministre ya Angleterre ayebani na bato bapesaka bokonzi kuna na États-Unis yende moto asalaki ba démarche ya utenika kaka ba makambo ya minene ba influence o ndenge balobaka muluba vantar azali kotalisa yango kaka na bato mais soki otuni Atalaku Chakudia
to boite yo zuna no bokonzi na Congo te mais yebisa biso eloko nini po osali pe bambule ebele awa na kati ya poto olobi oyebani na bakonzi ebele ya minene mais yebisa biso na kati ya village na yo eza na bakwe mosusu bato bazali kozanga même mai est-ce que omemela bango ata ba machine oya ba pompe ona etiraka mai pona koluka kosala yango kosangirana na bato moko ya ONG bakende kuna po bete batiela bango ata na ba village po ete peuple eloko ya liboso oyo préoccupaka peuple ezalaka tout d'abord mai na courant ou bien ata ba groupe électrogène est-ce que na poto awa osala yango somba yango ebele okei na village na yo ke opesi bango nyonso basala na bango eloko te me makelele kaka liboso ya kamera poya kotalisa bato bapolitike moko ya solo ya nzala oyo baza kokanisa ete soki tolobi boye nde bato bakokroya biso bandeko koloba français molai elingi koloba te ke moto azali mayele to aza sage tolobaka yango ntango nyonso français ezali langue bandeko soko okei na france okomona meme bana oyo bacongolais bazali kobota na france soki afungoli monoko bandi kotutula français bandeko oyo bango ntango aza koloba mbangu na yo moko soki otie litoi bien te bamo eza koleka yo me elingi koloba teke bana wana bazali mayele koleka ezali nde langue ndenge lelo yo ozali koloba lingala o kuna azali koloba anglais ezali langue me sikoyo bayebaka mayele ya moto na mutu na ba evre oyo azali kosala batala kutia kudia oyo nyonso baza bambrouillère lelo ye atala kutia kudia azali koganga ete Joseph Kabila bino bolingi bopona boza komona teke Joseph Kabila azali moto oyo aza koyiba mbongo ya Congo pe aza kotonga hotel munene na Tanzanie mais atala kutia kudia oza koyebisa biso eloko te oza koapprendre biso bapeuple eloko te mpona nini yo kuta ozali koganga ebongo bato basala 32 ans kaka na bambongo na bango basombela ba deuxième bureau bandako bachateau na poto yo moto lobi ete ozali kolandela okoma neti policier to gendarme ya Congo mpona nini olandelaka bato wana te mpona nini olandelaka ngwanda te bandako nyonso tu ngwanda asomba na poto asomba yango na mbongo ya basalaire na ye ya leta lelo akoma mpe kosala baconférence mpona koloba ete baavion na nga babotola ye ngwanda aza koloba asomba avion na salaire nini ye azalaka fonctionnaire ya leta oyebi soki balobi balanda mpenza logique des choses bandeko soki ezalaki na bapays ya poto bangwanda oyo nyonso bazali bato ya kosala prison lelo atala kuchakudi azali koya mpona kolinga koambrouye bato Joseph Kabila azali président ya Congo ata tongi hotel na ye na Tanzanie ndenge bozali koloba ezali droit na ye mbongo na ye azali na droit ya kosala makambo nyonso ndenge alingi ata ke kotonga hotel na Afrique du Sud ezali mbongo na ye ata ye kotonga hotel awa na poto ezali mbongo na ye ata akei kotonga hotel kuna na ciel esika nzambe azali ezali kaka volonté na ye moko tango bino bato ya deuxième république babandaki kosombela ba deuxième bureau bandako ya bachateau botelemelaka bango yo ministre na salaire nini oyo koki kosombela deuxième bureau chateau villa awa na poto ebele bavilla ezali awa soki mpe mpo lokola bakongole balingaka kotanga te soki otangi na bajournal ntango bakimaki na ebandeli ebele batekateka bavilla na bango po ete crise ebetangi bango baza kotekateka bavilla me baza kotia yango basous couvert ya bakombo ya bamindele moko bo orke ezalaki ya baministre congolais nani ayebi yango te bomoni mpona kotalisa ete bino bokoki koyela biso rien alors mpona yango biso toyaki kotala ete moto oyo biso tokoki kovote na Congo ezali kaka Joseph Kabila Kabange le rais mpona nini bandeko
po ete Joseph Kabila kabangele rais babiloko azali kosala na Congo ezali impossible oyo esika bato lelo bazali koganga kofungola monoko mpona kolakisa bato ete bango nde bayebi politike ya Congo esika baeshuwaki lelo bato wana nde bakomi koya kotalisa biso ndenge nini bakoki kochange Congo na mwa mikolo ndenge nini bakobanda kosala mpo biso bakongolais to banda kolia 3 fois par jour etango bosalaki 25 ans ndenge nini bokokaki kosala miracle wana te mpo ete biso bakongolais toliaka 3 fois par jour lelo nde boya kosutuka mpona koloba ete non bolingi bobanda kosala mpo ete bakongolais baliaka 3 fois par jour botika badistraction wana ya pamba bozali kosala ezali ata kointerese biso na eloko moko te lelo bokoma koloba nini Joseph Kabila alingaka kopesa discours te banini bandeko boyebi badiscours boni yo biso toyoyoka na ntango Mobutu azalaka na bokonzi Mobutu akanga biso matoi na badiscours ebele bandeko apesa badiscours mpona koloba ete bakochange mboka changement ekokota na mboka tomona te apesa badiscours mpona koloba ete basalere ya bato bakobongisa tomona te apesa badiscours mpona koloba ete peuple congolais akozala peuple moko ya esengo tomona te apesa badiscours mpona koloba ete bato nyonso tu baza kotia maboko na kesi ya leta bakokanga bango tomona te makambo nyonso tu Mobutu aloba soki babibisi badiscours na ye eloko moko te wana mpona kolakisa ete ndenge nini babandaki kosakana na bapeuple ndenge nini bazalaki kozwa bapeuple bazoba yango na mpona yango biso tozali kutu na posa ndenge Joseph Kabila ayelaka biso liboso mpo aloba nini o lelo discours bapeuple te biso tozali kosepela na systeme ya Joseph Kabila mosala esalami nsima ye alobi ye aza na basysteme ya kolobaloba mingi te aboyi kopromettre peuple après lobi bapeuple bamona likambo te bamona ye président ya mabe ye azali moto oyo likambo esalami après ye elobi ete bapeuple botala boye surprise na sali bino botala eloko oyo esalami mpo na bino voilà président azalaka nde boye mais ezali teke bino bato oyo bovandi awa na bapoto lokola bosi bokota na septome ya ba lokola ezali bana bino bozalaki ba ex bana ya na batata na bino bokimia na poto bokomi kaka ye apesaka discours te ye badiscours boni toyoka ekanga biso matoi tomona mpe eloko ya malonga te eske biso bapeuple mpenza toza so na besoin ya badiscours ebele konyokolo bonyokolaka biso na makambo ya badiscours okoyoka bamama lelo bakoteka te kozwa bango kokende kobinisa bango na se ya moi apres bokopesa discours bokenda kaka boye eloko moko te mais biso tondimi Joseph Kabila po ete Joseph Kabila azali phénomène po ete bamakambo Joseph Kabila azali kosala bandeko baevre oyo Joseph Kabila azali kosala na Congo moko te yango namoni bamobutisme mingi bakomi kocreye bamakambo ya lokuta kolinga koinvente bamakambo po ete balukela kaka Joseph Kabila baproblème bino moko bozalaki wana pendant 32 ans mpona nini baevre Joseph Kabila aza kosala lelo bosalaka yango te bozelaki kaka bopakata mbangu balanda bino mbangu bokimia na bapoto nde lelo bobanda koya kotalisa bato théorie non soki Congo bosali boye kopesa boye soki bosali bongo na 32 ans bino bozalaki kuna bosalaki yango te mpona nini bozali bahypocrite bato ya lokuta botika babiloko pambo bozali kosala bozali bahypocrite parce que bato lokola bino soki tolandi bino Congo ekozwa solution te na baproblème oyo tozali na yango il faut biso moko bakongolais conscience na biso esala toyeba bamabe nini bino bosalaki na kati ya Congo mpo lelo bakomi na langage moko non wana ezalaki le passé il faut tolimbisa donc le passé il faut tolimbisa lokola le passé il faut tolimbisa tozwa lisusu bino ba malala ya kopola tozwa bino tozongisa bino wana mpo balobi tolimbisa mpo lobi boya kobebisa lisusu awa kutu na poto kaka ya pamba makambo bozali kosala na ndenge ya baopposa koorganize bamarche banimba makambo bozali kosala ndenge bozali koencadre bacongolais toza komona ke esprit ya kikuluna ya kidictature
yo kosala boye te sala boye yo kuna koloba boye te nde modele ya politiko nde bolobi bokomemela biso na Congo avant bien kutu Joseph Kabila azala na ye wana po ete wana kutu kozala susu oyo ndenge balobaka Sodome please Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko ba bolingo ya mbote na kota na sujet oyo tozali na yango na ko yebisa na bandeko to ko senga bolimbisi na bandeko oyo nyonso tu bakomelaki biso pona ba disque demandé na bango na bandloyembo oyo basengaki peut-être obetela bango mokolo moi jeudi passé. Bandeko soki tolekisi yango te tozali na problème moko vraiment oyo ezali kosala ete moyen to beta baloyembo wana mokolo moyen to beta yango mokolo moi jeudi passé ezalaki te po ete tozalaki na programme moko trop chargé et puis émission moko il fallait to sala ezalaki peut-être très nécessaire yango ete to betaki yango te mais tozali koyebisa na bino ete bozala motema ya kokita baloyembo na bino oyo tolingaki to beta yango jeudi passé to ko beta yango dimanche lobi mokolo moi dimanche pe to ko lekisa yango bozala na motema ya kokita bomitungisa te bozala na kimia to ko beta baloyembo na bino mokolo moi dimanche pe bokoyoka to ko lekisa yango bolimbisa mingi pona mokolo moi jeudi soki boyokaki yango te po ete tozalaki na ba programme ebele bolimbisi po ete il fallait toyebisa bino yango déjà bien avant bino moko bomoni même mokolo moi lobi tosalaki même émission te po ete tozali na ba programme moko trop chargé depuis Papa Botamba azali bongo na Kinshasa tozali na kati na programme moko vraiment nécessaire ya monene o ndenge tolobaki ete na retour na ye bokomona ba élément nini oyo toko bwakela bino pe ekozala lokola bombe ya retardement oyo bato mingi babande ko s'attendre nango te pe Papa Botamba ezali occasion pona kokende akei kokundela nde ba élément esika nyonso tu oyo makambo bo bandai ko mona ete ezalaki flou oyo bo mona ki ete na ba histoire to bandai ko betela bino boye Papa Botamba ko yela biso ba élément pe to ko pesa bino ba émission boko yeba eloko nini oyo boko yoka na sima mikolo ekuya. Alors na koti sikoyo na kati na maloba ya Mama Rosalie ndenge ya bandaki koloba ba peuple congolais bomi kosa te moto akoki koya lelo po aloba ete ya ko changer Congo dans 2 ou 3 jours jamais. Congo na biso wana bango moko bato lelo bazali koyebisa bino ete soki biso tozwi Congo to ko changer Congo dans 2 jours ou bien dans 3 jours Congo ezali mboka ko umela te po bango moko bazali koyeba ba difficulté nini Congo ezali na yango mais lokola bazali kanga batu ya lokuta bazali bato balata maseke bazali bato bayebi ndenge nini ya ko dribbler batu ya wana bazako yana ba politique ya lokuta pona koloba ete tala kutu kuna Congo ezali loko moko te ezako marché ba komi même ko ignorer misala ya 5 chantiers pona kolinga kotalisa ke bango nde bazaba spécial mais tant que tozali kotala pendant 32 ans kaka bango nde mtu balekaki na nzela wana batikali kosala rien. Alors bandeko babolingo yangana tolobi ete peuple congolais tozalaki na 32 ans ya ignorance 32 ans oyo bato bazali koya kopesa biso ba discours ezanga tina ba makambo ndenge na ndenge siko il faut tofungola miso tozala susu bato tozala distraité naza kokamwa mingi po ete toza komona bato baza na Congo bafungwa mi makasi koleka biso bato toza na poto donc ndenge baza koloba le monde à l'inverse. On mona bato baza na Congo baza ko raisonner kitoko ke biso bato tozali awa ole moto aza na poto apesa conseil na moto aza na Congo yo moto aza na pays développé mais bato Congo bakomi kopesa biso bato poto conseil et là bandeko ezali kambo ko moi omoni place eza ko lakisa ete buzoba na biso ezali bandeko tala kutu pasteur muku na lobi eloko moko alobi biso kutu tozo kanisa bino ndenge boyaki na bapoto boye kozwa implice po bombe makuna na mboka mais na eko kuta ba raisonnement boza na ngo awa na bato kutu baza na Afrique kuna ezala ba o baza na kati ya mwene ditu baza kutu ko raisonner kitoko kebiso bozo mona teke eza humiliation bato ya maele bakosala nini boko vonda bobandi ko mituna
tala lelo bato Kinshasa ba komi ko déconsidérer biso donc esika ba bande ko pesa biso importance bino mo kanisi bezana ndenge to za lelo biso bata poto à part ko lo baga ndenge bato Kinshasa ba ko saka ete tindela ngambongo boya yo za danger mais en réalité soki lelo pe ba lobi ba makambo mbongo wana ba potina raté bata Kinshasa biso bata poto lelo toujours lobela bango lokote kutu bazo mo nete biso penza ba vrai kuluna na ba comportement na biso pelelo bazoka mo babime bato bakendeki na bapoto bakeke koluka ba mayele mais tala mayele ngo bakende koluka nzoka nde ya goya ko sala ba makambo neti kaka bana ya kuluna eza soni baza ko yela bato ba politique moko ezanga tina soki to salibo Kongo soki salibo to chebo to zongi sibo e ko pesa boyo mais Kongo soki to chebo to zongi sibo e ko pesa boyo bo sala ki yango te pona nini pendant 32 ans lelo nde mokomba professeur ya goya ko laksa bato okomona ngwanda pena ba discours na yo ezanga tina zango ya goloba abi mokolo mosusu na vandi na ba mindele mususu mindele na ba lobite tala oyebi kenga na mona kamboka na bino wana on dirait mokolo mosusu nzambe tango atamboli na bamboka nyonso to atamboli ale ayeko koma na Congo esika komi na Congo avandi alembi alobi pe male ba richesse nyonso zaki na poche na ekwei na mboka Congo après ale mais soko ayebi babilo ko za koloba lelo oke ba mindele aza ko yoka pe soni ta za koloba ke ba mindele nde mbayebisi mais ozo mona teke mundele na za ko finga indirectement aza ko chola indirectement yepe lokola ignorant comme il est aza ko yebate ayebi teke mundele na acholi pona nini parce que mundele na lobike mboka na bino na richesse oboza nango na ndenge bino batu bosali pendant 32 ans na ndenge botiki mboka wana kelelo zo goya ko salisa ko laksa ba susu politique ya Congo mozo mona teke oza mutu moko za mayele te mundela za ko talisa me za ko yebate ya za ko mona onde te seko mundela na lobi tango nzamba komi alendi apemi amoni mbala moko ba richesse ya nani ya nzambe ozalaki na mona poche bande ko ya diamant or ba makambo ndenge na ndenge mais mundela cholio indirectement pona ko mona ete mundele ko ayebi ko sakana na esprit ya mutu ayebi ko étudier mayele ya mutu ko yangwana mundela lobi na indirectement ye mais yazo comprendre te yazo ko loba ete mundela kumisi mboka na biso Congo mundela lobi na ye indirectement lobi na ngwanda boy mboka na bino na ba richesse o ebele bozalaka na yango na ba mikolo bino bosali na kati ya Congo tala ndenge botiki mboka na bino bozangi batu mo bokoye ko changer mboka wana sans même bosala ba effort ya makasi mais botiki mboka wana na botiki yango zamba bobomi mboka yona mundela kendeki na sens wana lobike mboka na bina na ndenge na mona gango mais yepe lokola donc idiot qu'il est azako mona neti ete mundela kumise mundela na lobibo azako lo bango pe liboso ya batu mais batu ba retourna o ba ko loba ete ngwanda le terminator oui ozale loko se vanter liboso ya batu pona ko loba ete mundela lobibo ya lobibo mais bino bozala ki wana na ba richesse wana nyoso tout bosala ki nini pomboka na biso zo changement o moni teke mundela fingi indirectement pona ko loba ete bandeko bato nyoso tout bangwanda le terminator o lelo ba makamba zo loba baza bato ko yoka te pe baza bato ko landa te baza ko yela biso ba distraction moko inutile lelo mutu lokola ngwanda penza ya pa tellement loba ete na ko changer politique ya Congo vraiment na Équateur kutu bate Équateur na mai ya pamba na ba village ya kati mai ya pamba ko sombela bango ta ba pompo e bendaka mai ko tela bango na kati ya ba village rien ba groupe électrogène kutu rien tala lelo Joseph Kabila eko zwa idée na côté ya zongo balingi ba sala shit moko pour ba tia courant kota na Équateur alors que ba mobuti so bandeko bango mutu bazalaka penza na nyoso bandeko lelo bato bazali ko ganga ete Joseph Kabila sale le côté Joseph Kabila sale le côté bon dit que Joseph Kabila il faut qu'on féliciter Joseph Kabila za ko tonga mboka na biso na côté mosusu banguna baza ko ya ko linga ko sala ba mobulu banini mais tangu ya mobutu bazalaka na nyoso bango bazali ko contrôler tout pendant 32 ans bandeko pendant 32 ans ba congolais to tikali penza bato yo penza dirait que na lelo ba pays lokola ba Mali wana et comme même ko lobela yango ke Congo na biso et Dieu merci nzamba yo keli biso lelo mawa grâce à Joseph Kabila Congo komi ko sala neti ko mata moi muke mais biso to ko pesa Joseph Kabila chance
pour la élection to sengi na ba congolais bon pesa Joseph Kabila chance bon voter pour être ba projet na ye oya zali na yango pour na Congo et que de liboso Joseph Kabila soki lelo ba bakiseli ba mandat to za ko sabina na solo bokomo na été Congo et kozala petit paradis na kati ya Afrique lelo bangwanda baza ko sala ba makelele ba mi tuna kateke Congo soki komi na côté ya suka Congo lelo soki zongi na sima eza banani bango te mais lelo baza ko yako talisa biso politique tala boy bango bakanisi penza biso to koyoka bango biso penza toza bazoba ndeko na muto asali 32 ans abomi mboka a préféré ko mbongo ya Congo o bango ko futa bato aza ko sombela yango ba deuxième bureau bande ko na poto oyebi ke na tango deuxième république bandeko est-ce que bo bande ko yeba yango ezalaki na bana ba konzi mususu okomona mwana mukonzi azo kaka avion vendredi po ya kotala kaka filme na poto yena baninga na ye ou bien yena copine na ye bafuti kaka ticket avion balungwe vendredi ba na poto bateli filme semaine prochaine tam sous lundi bien mardi bazui avion bazongi tala mbongo ya mboka ndenge babande ko bebisa baza ko sakana na mbongo ya mboka alors que na tango na bato bazaki impayé bandeko to bossa na gâté les passé soki toza ko bossa na les passé te bokomona ete mboka na biso ko kende liboso mais soki boza ko loba ete to bossa na les passé pe to tonga mboka ndenge bokomona ete malheur ko banda ko zongela biso kaka na Congo ngana za ko loba yango ba congolais bo pesa confiance dans les races Joseph Kabila Kabange pour être bon moni quand même qui mona meso ata salina nu ya mingi ndenge boza ko lingela te mais bon mona quand même aza ko sala mais bato ba yela biso ba discours ebele malobe belebele ba sala la biso nini batika biso na kao mboka ya kokufa lelo kaka bango nde bakomi awa ba créer ba groupe na bango ya mwa bana na bango bana ya bakomi ko luka bana misusu ba idiot pona nini ya lebaba na kokosa bango ya botala bo bomonde baza ko saka na bino soki kutu na poto awa ya pamba na poto baza ko kosa biso e bongo na Congo nde bango memela biso une vie meilleure tala kaka ba histoire na bango bazali koloba lobi ba faux combattant oyo ba kei na Allemagne bazongi ba monter histoire na bango lokuta ba landaki bango ba carré bango po ba beta bango ba beti bango ba baby si voiture ba makambuka ya lokuta nde bato bo ba kende ko changer bino Congo mais il faut bomi tunaka il faut bo fungola miso ba politicien ba opposant congolais nyoso bazana potwa bazanga batu ya lokuta Maman lando eko signer c'est bino ma pétition. On va signer ma pétition. Bon pour être na sina fundi Kabila kuna na lae. To kenu ko tsango date bu. Ba pétition na bo signer. Date le kaka bo tuna répéter ba signature na biso kenda wapi. On ndenge ba yebisa bino bandeko. Ba yebisi bino makamususu bino bo sali ba pétition bo si. Ba sali bino ba pétition bo signer. Ba signature na bino o mona gel de temps bozo signer bo moni ekaya makambo lae. Tango bango ba zuango kuna ba ke ba changer en tête ba tiango net makambo ya o ba congolais baza ko senga aide pona ba maman est ale ba mbongo ena ba compte na bango baza ba technique ndenge baza ko lia mbongo mais bino pe ba congolais belé boza ko ignorer boza ko sala ba makambo ndenge boza ko raisonner te alors que soki ba teli bambuna na bino 15 ans na poto 20 ans na poto mais comment on te sali 20 ans 30 ans na poto baza ko kosa o ka boye alors que na poto to na facilité soki o moni clarté na likambo ko benga na institution pona ko tuna wana nyonso biso ba congolais poni ni tolingi ko apprendre te tolingi ko zwa impliqué pona nini to fungula maele tolingi ko tika la stationner sika moko boza na ba poto na ba pays développés o moto ko zwa information facilement même na nzela ya internet même na nzela ya ko benga na téléphone mais non okomona mutaye ya telemi azo ko kosa ya tele likambo na boyeboy yo ko tika lika gidiba undimiele okimi pe mbangu liboso ya caméra tela boye bandi ko botela bo ozo ko pesa ba information moko sans même vérifier alors que na pays développé yango na moni esika gozoba ya biso ba congolais ali ko moni sama mingi ba kaka na poto ba betaka kaka baza ko betaka kaka tolo na bambula basali mais hôtel mutango sali 20 ans na poto ignorant ayebi rien 0-0 ezali pasi pe mawa yangana tolobi ete Joseph Kabila toko voter pona ba œuvre na ye kitoko oyo azali kosala yangana na tango oyo mama Rosalie na kosenga ete
ba congolais nyonso basala examen de conscience moto na motami tuna esika to wuti na esika tozali kokende po ete moto oyo kutu asali 32 ans azalaka ministre atikala jamais kozwa contact na peuple atikala jamais ko approcher peuple pendant 32 ans azalaka kutu komonana te ke lelo mokili ebeti bango fimbo ya kimiawa lelo komi kotalisa importance ya peuple moto lokola ngwanda nani yebi te ke ngwanda bande ko organiser groupe ya bakomando okomona bakoya na poto babwaki ngunda baza kolokaka bamakambo bino bozali koloba après lobilobi baza koenlever bacongolais bazaïrois à l'époque nani yango ayebi yango te okomona bakorefule bino komi kuna bo bazwi yo malamo baleki no bake balimu isi yo nani yango ayebi yango te lelo ngwanda komi ami ya bangunda lelo ngwanda komi ami ya bato bavandi na bapoto o babengi bangunda bakomi koloba ete non ngai nazali boyego pe bakomi kobenga ye papa na bango mikolo ya suka botika bakomedi oyo bozali kosala tala oyebi ko naza kokosa o te ntango bango bakritikaka biso bato ya radio Zoumel 1000 mais biso tosekaka mingi tolobaka ete na biso na bango bagrand comédien eza nde bango parce que moto abomeli bino Congo pendant 32 ans akimi awa akomi kopesa bino théorie ndenge nini Congo ekoki kobonga pe akomi kotala pe bato mosusu pa alobaka ete bolanda bato wana te mpo baza bacomédien mais ye nde moto aza le grand comédien lelo mpenza ngwanda ndenge azali wana soki mpenza babi bavandisa ye bacongolais babana mpo otala bino ko bozwaka te kotuna ngwanda baquestion te soki mpenza balobi mpenza ngwanda bavandisa ye babana kopose mpenza baquestion ngwanda aza moto s'en sortir te ngwanda c'est un grand menteur lokuta na lokuta tala akimi na poto na stratégie na ye aza kolia bapeuple congolais mbongo na bainformation ya lokuta asali mwa radio na ye radio buka lokuta radio wana nde okomi yale kopesaka bato bainformation après nasuka nango ale bopesa biso mbongo bosala bacotisation botindela biso bambongo po ete tolingi tomonte antenne moko kote ya Congo Brazzaville po ete topesaka bandeko mpona kopesa bacongolais information il faut kende komonte kaka chaîne na yo kote ya Congo Brazzaville bomoni lokuta na bango place ezali après baza koloba ete bosala cotisation bopesa bambongo me bacongolais lelo boza nanu ya kolala bokosutuka après eyakaka ndenge moko ndenge bobandaki kobebisa bambongo na bino na bamusicien kosombela bango bamituka kosombela bango babilamba lelo boye kosutuka tosala badepense pour ye nzoka nde bato babandaki kokosa biso toza kopesa bango bambongo na biso soki bakomi na Congo kuna babimi bagang ndenge moko mpe kokosutuka na makambo oyo baradio buka lokuta oyo ya bangwanda oyo na balibita na bagénéral liso polele makambo ya lokuta baza kokosa bino mokolo moko sutuka ekozala trop tard boza nde kopesa bango bambongo na bino boza koyeba teke bango baza koenrichir bango kutu balingi makambo yango oyo ewumelaka mpo ndenge nini bino bopesaka kaka bambo bino bokanti bakonte wana basali yango inikima kaka mpo na baradio na bango basali yango baza kobikela place wana esika bango bakangelaki bango batu na Congo bakokoka su kozwa mbongo te koyiba te mais bakomi sikoyo koyibela bino bapeuple indirectement à partir ya bamakambo ya baradio na bango jusqu'à présent bato mingi baza kolela baza kocomprendre te mais mokolo bokocomprendre ekozala trop tard mama Rosalie nazongiseli yo maloba merci mingi papa Roger mpona kozongisela ngai maloba bandeko bolingo kaka ndenge tozali koyebisa bino ete président oyo biso tokoki kopesa confiance oyo biso tomoni ete akoki kokambela biso Congo na kati na honnêteté na kati na vérité pe na kati na bosolo oyo azali président ya bapromese pamba te ya kokosa oyo azali président oyo akoki koyela biso bamakambo ya lokuta te oyo azali ete tango likambo esalami nde abimi alobi tango amoni ete peuple azali na souffrance peuple aleli batindi bakonzi bakei mbangu mpona koasiste bango ezali kaka le rais Joseph Kabila Kabange po ete ye ayeli biso systeme ya sika bandeko oyebi na koyebisa binoko Joseph Kabila azali phénomène po ye azali na koya na systeme ya bilanda te bango bamobutiste balingi nini Joseph Kabila ye na systeme ya bilanda oyo ete mpona nini azali kopesa badiscours te mpona nini
bino molingi Joseph Kabila ya pekaka na système na bino ya bilanda oya kopesaka ba discours ndenge bobandaki komelisa biso pema na tango ya deuxième république ba discours ya lokuta makambo ya lokuta na lokuta Joseph Kabila aza komonisa biso nde bakimona meso après malobe ye na sima bandeko oyebi na mokili oyo soko lingi ozwa succès na vie na yo kolinganga makambo ya kokopie baninga te. Par exemple, nakobetela lisolo moko. Nakobetela bino lisolo moko. Oye ezali exemple moko. O nakolakisa bino kaka po bomona ndenge nini kokopie moninga soko kopie moto. Olie siko bato mokili po bamonaka. Nde yo moto oyo ye na kopie ya moto oyo kopie. Me bango banda komona nde siko moto oyo kopie. Pona nini? Nakopesa bino exemple. Boyebi kala ezalaka na musicien moko boye. Ba musicien mibale. Bayaka na orchestre ya Viva la Musica. Nouvelle écriture. Moko ayaki a imité voix ya Papa Wemba. Mosusu aye a imité voix ya Redi Amisi. Mais na tango wana bango bazalaki komi mona te baza danger. Baza ba grand musicien. Or ke bayebaki te ke baza koyende ko compléter kaka succès ko bakisela susu bato wana succès po ete ezalaki ignorance kati na bango pona nini bandeko tango bato wana babande koyemba tango mosusu abande koimite Redi Amisi na tango wana bato baza komona siko image ya Redi Amisi me eza koloba te naza na succès makasi me tala lelo oyo tango akoti mai bato bamoni nde sikoyo ke Redi Amisi sikoyo omoni neti on dirait ayaki nde kosalela Redi Amisi quelque chose mais sans kamiyeba pona nini lelo soko zwi banzembu ya Papa Wemba wana oyo mwana mobali wana oyo abeta oyo abande koimite Redi Amisi soki okei obeti yango neti na ba pays neti ba Guinée ba Mali ba Cameroun po kuna pe bayebi ba musicien na biso mwa mingi tango za kobeta yo kanisi Cameroun na koyeba ete wana ezali musicien moko boenda ya imitaki Redi Amisi akoyeba kaka wana eza Redi Amisi ozo komona alors que bayende ko eza neti Redi Amisi asali bilanga na ye tango asali bilanga ale aloni ndunda une partie etikalaki ale yo bakiseli ye obakiseli ye ba graine na partie etikalaki après lobi eboti mais tango bato mosusu bayebi kaka ke amukala oyo ndunda ezali ya nani ya Redi Amisi bato bana ide na bango bayebi kaka ke Redi Amisi nde moto alonaki yango mais baza kobosa na ete moto mosusu pa bakisaki nini omoni yango na ete ndeko na mokili soko lingo zwa succès koyaka te na kokopie moninga yaka na succès na ye moko soko za koyaka kokopie moninga okomona ete okende mosika te yango na omoni ete mwana mobali ya imitaka Papa Wemba baza koloba te azali koyemba neti Papa Wemba bomoni lelo ake mosika te akoti mai po ete ayaki kaka nde kokomplete kashe ya Papa Wemba oyo mpe ayaki mpo na Redi Amisi ake mpe mosika te mpo na nini po ete ayaki nde kokomplete kaka kashe ya Redi Amisi mpo na koyebisa bino ete Joseph Kabila ye akoki koya na kopi ya bamobutiste te ke ba discours ebele banini po ete tosi toyoka tolemba totonda yango Joseph Kabila ndenga yeli biso système ya sika oyo ite maloba moke mosala ebele epi mosala emonani nsima ye alobi voilà ayeli biso ba stratégie ya sika bandeko oyebi Joseph Kabila azali phénomène les reis aza phénomène mpona nini mbala na ngai liboso nayoka mama mukolo oyo aza na suki ya pembe na moto aza koloba ete ngai depuis na botama natikala komona te bamikonzi ebele baleka mais lelo oyo bakonzi ya lelo baye kokanisela biso tala batieli biso markadam na don prince batieli biso prince na bumbu ya kitoko pe président na biso ya mwana muke ba evre aza kosala na makambo aza kosala ya kitoko boy ebongo biso lelo toboya ye yoka yango tozali koloba ete tala mingi oyo bazali na poto awa baza nde koreve
bazane ko rêver ba ebi rien bazango lota mais ba ebi te ke bande ko ba bolingo ndenge ezali wana na kati ya Congo Joseph Kabila azali eme na ndenge ya kosakana te mais mingi bazali ko lota bandeko naza kosepela mingi mokolo mosusu ndeko moko awuti Congo ko ndeko ntango ye akomeli biso lobi papa Roger na mama Rosalie en tout cas félicitations na ba émission na bino bopesaka na ndimi bozali bato ya solo bolobaka bosolo po ete ngai moko ntango na ke Congo namoni bakwe mingi oyo ntango natikaka ntango na longwe Congo changement ya ndenge wana deux fois te en tout cas ata Joseph Kabila attaqué nanu bakote nyonso tu bakwe nyonso tu ya capitale te mais na bakwe oyo asi attaqué bandeko okondima te Congo échangé bomoni yango tolobi ete ndeko makelelo bato mingi bazali kosala wa futa tike ya avion kende na Congo porte omona bamakambo ya lokuta bazali koya koyebisaka bato bandeko bino bosi bomona na ntango ya deuxième république courant ekatani quelque part esala eta 3 jours baya liboso ya télévision baloba ete kote kuna na kwembo courant ekatani bakonzi baza kosala nini banini mais bakoboma yoti na ntango ya deuxième république bamakambo wana ezalaka yango namoni ete lokola babande kopermettre te bato bakende kofilme babiloko na banini yango na lelo bato baza kokanisa ete na ntango ya Mobutu kuta ezalaka bien bandeko na ntango ya Mobutu mpe ezalaka na bakwe mosusu okomona ete courant ekenda bamwa naza koyebisa bino makambo ya solo na ntango ya deuxième république mais lokola ezalaki biloko moko filme te ezalaki kaka koleka na ndenge ya sese nani akolobela yango ezalaki mpe bakote mosusu okomona une semaine mai ekenda na ntango ya Mobutu ya deuxième république est-ce que babiloko wana nyonso balingi koignore yango lelo bakomi kotalisa ete ya Joseph Kabila oyebi ko bato babomi mboka na biso bato ya deuxième république mpona nini poyebi lelo ntango bozali koloba ete bai ya régime des eaux ndenge ezali wana il faut bakonzi basala nyonso bachange batio mpo batio oyo nyonso to ndenge ezali kuna na Congo ezali ya kopola depuis époque coloniale oyo mundele ya tika donc il faut bachange wana nyonso bandeko yango na Joseph Kabila azali kotravaille dur moto ya koloba lelo ko azala contre Joseph Kabila azali motema mabe botala kutu bandeko oyebi nayebisa bino eloko moko bino bokanisi bofungola siko mato iboyoka bino bokanisi na ntango kutu ya deuxième république bozalaki komona ndenge nini bango bato wana bazalaka na nyonso na maboko mais batikale kosalela biso ata rien ya malonga bino bokanisi na basituation ndenge ekomi lelo ya pasi boy na ndenge lelo soki ezalaki keyo na ndenge baniongo Congo yalaki nango bino bokanisi soki bapesaki susu moto lokola Ngwanda Congo baloba ete Ngwanda dirige mais linga bandoyela bino kaba explication bomoni botala kaka bino moko omoni mboka ezali na baproblème mboka etikalaki na baproblème alingaka bandasiko kotalisa bino nde baproblème lelo soki Ngwanda lelo soki Nzambe apesi atie barrière même ba Jean-Pierre Bemba o lelo bazali na ba prison bani Nzambe aza komona avenir Nzambe amoni déjà ke bazalaki bambuma ya mabe oyo balingaki baya kobebisa mboka na biso bandeko bazali bato ya kopesa confiance totielaka bino émission moko mokolo mosusu na banzi bato mingi balandaka yango na kakati na émission na tolobaka boye totalisaka bino ndenge nini Jean-Pierre Bemba na kote ya Ituri akendaka kopesa bato promesse nakosalela bino banzela soki nakomi mokonzi nakosalela bino banzela nakosala boye apesi ba promesse ndenge nini nakochange baekole ndenge nini nakobongisa baekole bamakambo ndenge na ndenge mais bandeko ntango bawutaki na Afrique du Sud na négociation Jean-Pierre Bemba akomaki vice-président na kati ya Congo est-ce que ata bâtiment moko ya école na Ituri esika apesaka promesse asalelaka yango ayebaka te lisusu bato ya Ituri mpona kolakisa bino ete bandeko badiscours wana toza nango besoin te toza na besoin nde ya kimona meso mpo badiscours wana tokosami na yango nde mingi bamakambo kaka ya lokuta bino bokanisi ete biso kutu ko ata Joseph Kabila asali mbula mobimba
sans discours tokosepela mingi tomonaka kaka baevre oyo ya kitoko oyo azali kosalela biso toza na besoin ya badiscours te mpo toyoka mingi bandeko bino moko botala kaka bandeko botala badiscours oyo nyonso mobutu bandaki kobetela biso botala boza komona oyo nyonso badiscours na badiscours maloba ebele mais evre eza te bomoni bapromese ntango aza kobeta badiscours oyo nyonso bapromese na bapromese mais evre ya malonga eza te boza komona ndenge bandeki kosakana na biso badiscours na badiscours bon tala sikoyo badiscours oyo nyonso tu ndenge abeta bomoni badiscours oyo nyonso bomoni ndenge aza kobeta badiscours bomoni oyo nyonso ezalaki bapromese na bapromese oyo mobutu abandaki kopesa biso na ntango ya deuxième république badiscours tellement matoyi esi ekangama tolemba mais botala sikoyo badiscours oyo nyonso bomoni yango bon sikoyo botala bato oyo babetela biso badiscours botala sikoyo baevre batikela biso na mboka bomoni bacondition yango botala bacondition botala basituation ya mboka ndenge ezalaka botala bandeko botala ndenge mboka etikalaka botala badiscours me baevre eza komonana te botala mboka ndenge etikala bomoni yango bandeko bomoni yango bomoni ndenge mboka etikalaka alors sikoyo bandeko babolingo totala sikoyo Joseph Kabila discours ezali te mais botala baevre botala ndenge misala ezali kosalama mpo yayaka kaka soki evre esalami apres ya lobi pepe tala likambo na bongiselaki mpo na bino tala boye yango emonani bon botala sikoyo Joseph Kabila azali na ye moto ya badiscours te mais botala baevre botala ndenge azali koboma nzoto mpo ete peuple asepela botala boza komona bozali komona bandeko te vraiment les reis azali moto ya kofélicité yango na ntango oyo totiki mwa ngwasuma moko ebeta nano mwa ngwasuma ndenge bajeune balobaka bangwasuma nano mwa moke mpo totala ndenge nini baevre ya Joseph Kabila les reis oyo asali na mboka na biso oyo moto moko akoki konie yango te oyo baevre ezali lelo komonisa mitema kosala mitema pasi na bamobutiste oyo bamobutiste bazali kokoka kosupporte yango te mpe bakomi koinvente makambo koloba makambo ya lokuta mais candidat na biso ya 2011 oyo bapeuple nyonso bayebi ezali Joseph Kabila Kabange lelo ta papa Etienne Tshisekedi akomemela biso solution ya malonga te mpo te papa Etienne Tshisekedi mpe azalaka leader atravaillaka na Mobutu azalaka ministre monene mais na village na ye apesa bango mpe eloko te batikala mpe na rien ata kosala nta bado ya pamba papa Etienne Tshisekedi asala yango te botuna moto nyonso na Congo na kati ya village na ye eloko te nde ye oyo bokoloba ete ye nde akomemela biso solution na kati ya Congo te soki kaka zwi bokonzi balobi lelo papa Etienne Tshisekedi makambo nyonso echange bapasi esili botika kozwa esika botika kozwa place ya nzambe bokoma koloba n'importe quoi est-ce que nzambe nde moto ayebisi bino ke soki papa Etienne Tshisekedi azwi bokonzi lelo nde nyonso to echange na Congo te botika koloba n'importe quoi bandeko babolingo totiki sikoyo mwa ngwasuma moko ebeta ebongo botala baevre ya kitoko ya Joseph Kabila ndenge nini azali kosala mpo na mboka na biso mpe tolobi ete yinde candidat na biso mpo na 2011 tokovote mpo ete akontinue manda na ye mpo na baevre emonana ngwasuma s'il vous plaît. Allez, tous les gars d'élection. Nous allons tout le monde. Bango,
bouti komona ba œuvre ya les rais ndenge nini les rais na bakonzi ya Congo bazali kosala mosala makasi ndenge nini bazali ko travailler penza na ndenge ya bosolo na ndenge ete malembe molo biso ba congolais to koma po ete 32 ans oyo ba bomelaka biso mboka 32 ans oyo bato bazali komi benga lelo bana ya mboka makambo basalaka na mboka na biso ezalaka mawa mingi na ndenge basasaka mboka babebisaka mboka na ndenge ya kosakana te lelo oyo nzambe akumisama Joseph Kabila Kabange aye kokanisa peuple oyo azalaki kosufrir pe aye kopesa koatendre biso loboko lelo oyo tala ndenge mboka na biso ezali kokende yango na tolobi ete 2011 Joseph Kabila azali candidat na biso oyo biso tokoki jamais ko bossa na yango pe tosengi na ba peuple nyonso tu Joseph Kabila toko voter ye po ete a continuer mandat na ye po ete asala ba œuvre ya kitoko akoki kosala mpona mboka na biso bandeko ata lelo bozali ko ignorer mais osala azali kosala mais tondima quand même ke asali po ete bino makambo oyo yaza kosala lelo na deuxième république tomonaka yango te bomelelaka yango pema ke lelo boya kokosa biso te mpo boloba ete ndenge bokoya lelo bokoya kotalisa biso bokoya kochangele biso lokuta na bino chijengu lokuta botika ba distraction ya pamba wana po ete bino kutu na ntango ya deuxième république bogéraki richesse oyo boza kokumisa lelo Congo eza na pays ya Congo eza pays riche toza na diamant toza na boye bino bogéraki yango pendant 32 ans mais tomoni eloko te chijengu na chijengu alors lelo nde bokoya kotalisa biso solution mpona mboka na biso botika lokuta botika ba distraction ezanga tina bandeko bolingo oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima bango nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde